Jeudi passé, tu as eu une conférence de presse. Diana. C'était mal. Dans le moment où on a vu un bateau, soit disant qu'il y a un passé, mais maman l'a eu à Koufi. Dans la raison de l'émission, tout le monde se retrouve. Mais surtout ok matanga même pas message mais même quand vous ne voulez pas allez là que la commune non si maman n'a pas vraiment maman attends même mes condoléances. Dans ça porte parole à Moutouté, Botulanga à Moutouté. Nena lobaka bino maramunyo soto sara na mokili et futa mara awa. Kongo mabe nango bato balingaka balobelaka bango. Pour être beau zambon, mais beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de le côté. Oui, bon, moi, je maman, bisous que nous bunda pour la peuple, pour la population. Bisous que maman bon côté. Na Congo mutambo wazate yo yebia côté. Kosangana, pourquoi beaucoup kosangana tête à mouche? Penabia soki fufu za muke. Batia bilo boya olia. Yo le yo sotondi la ça. Na lobi toza na kata union sacrée. Union sacrée. Biso ba mise nyonso toza place moko. Ndala za kuna te moni ma soupe na fiso ba komi na bango na moi tempo botika tempo ezala ba papa we mbata bazalaka tant biso to bimi ba encourager biso mais lelo soko moni leki moko bimi bokomi jaloux na ye elongo comme ça nga c'était là. Voilà, il est parti. C'est un tête à mon bitch. Yo café. Yango. Yo kafango. On l'a raté. Il n'y a pas de problème, tu sais. On ne connaît pas demande. Hémorroïde. Et on dit, oh, diabète. Et oh, nini, oh, nous connaissons, nini, rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. Bio café et on sait la change de langue. Tomé la carne à bino yango. Force en bétou. Danger. Maxi Bluff, café original, Andeko tomela yango pour la santé na biso. Depuis navandaki, nazozela ye mwasi yango tufuto bimana, basuki nyonso azosala kuna ezobimiseka elongi mabe. Acha oyo, elongi lokola lion, azongisa boyo. Donc, ezosimba ete, nayebi te soki nasala nini. Yo wana zobenga ngashu ozoyoka wana, tozoya. Oh, bébé. Ça va? Wow, quelle beauté! Olga Kabeli. Vous êtes saisi la figure? Olga Kabeli. Vous m'avez dit que vous avez Kabeli à Bouzouba? Babi kozanga koyebeza liwanda mubada. Tonga tukabwana pamba. Tango zo bengana ngaona na se renseigner. Babi nango zo nyoko mandenge nini? Véritable Kabeli ezaka pa Olga Kabeli. Voilà. Et on dit que Azana Bakabelo a bien Andulatu, Kaipira, Kachadou. Donc, il y a un yéme organe. Oh, tu es comme on a dit. Lizu. Liz. Donc, c'est ma balle. Et bon, il y a un bon sirop de balle. Bébé, il faut que on a organe. Tu as dit balle de bon. Tu peux faire tout. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Maranura,
Bonjour, excellent fidèle internaute. Nous vous souhaitons bien sûr joyeux Noël et bonne année 2021. Nous sommes déjà bien sûr en train d'avancer. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre bien sûr Africa Info avec toute son équipe qui s'est déplacée pour venir bien sûr rencontrer au studio l'artiste s'appelle l'homme de pièce contre pièce politico. Donc vous comprenez qu'il s'agit bien d'Adolphe Dominguez, le chouchou de tout le monde, le chouchou de toutes les nanas du monde. Il est avec nous, Tata Mobichi. Bonjour. Ah, c'était mal, ça va. Ça va. Non, bon, tous en la joie, tous en les singo. Donc on a profité d'un peu ça. Vœu nangai, so la bonne musique. Et surtout quand la musique nangati, la musique nyoso. Il y a biso batu à Congo RDC na ya Braza na ya mokili mobimba vraiment ba vœu nanga et pas ya batu nyoso ba fanatique nanga na biki baza vraiment na nzala na posa ya koyoka pièce contre pièce album batu bazozela yango wana quoi bazozela loko musute ilo musute na donc nga vraiment oui biso tozo tant on a ko insister boye c'était mai na miyebi na miyebi oyebi mutu so asolo lina nzambe rassure na yekwa très bien donc na solo na kolo kola lobi mon fils cette fois-ci c'est toi ndenge ve beaucoup la baki nanga tata vas-y donc na ça musala donc bozala dessus pièce contre pièce vraiment to commencer la ba clip OK parce que dans moment oyo na ko lancer appel déjà oyo tout ayebi kaza saper oyo toi bikaza na pièce na ye okangi photo otindeli biso qui peut être blouson veste chemise tout body eloko to lingi mais ezalaka pièce okangi photo otindeli biso na WhatsApp topesa numéro okomango pe wana otindi photo comme ça ikokota na clip ya pièce contre pièce. Pourquoi tout ça libongo parce que vu ba Covid normalement fait tout ça là clip moko to bengisi batu bauti ba province bauti ba wapi bauti ba Braza pona ezala vraiment mamona na mutu tout abetaka forme yaki boteko tala vu ma Covid on te lui bon vaut mieux envoyer les photos donc bino ba na Suisse ba saper à Suisse Akim Prince de Lausanne ba event c'est le ba Rodolphe Ntumba bokanga photo abago belisha bokanga photo botinda bana FIFA na Paris la force à l'Italie. La force à l'Italie. Ah, la force à l'Italie. Jansi Mayasi. Mukonja Bablouzo, Mukonja tout, Mukonja dollar, Mukonja héros. Jansi Mayasi. Vraiment, toujours c'est la photo. Bana FIFA, ministre, bino tout. Donc vraiment, on a déjà plus de 150 photos. Donc ma photo, il y a vraiment. Na mon nire Panama mutu bano mené na ba photo bana Londres babi non ma moto tata vraiment Laurent Mosungu Laurent Mosungu ba Debs Mukalinga ba Bob Shaumba ba Brice Mpangi ba tout auto yebi ba Tania na ba mère ba sœur ba Trésor Chimbala bino nyonso botinda ba photo et kota na clip vraiment soutien na bineza total bana Afrique du Sud au Canada, aux États-Unis, partout, il y a des photos, des pièces au Tindi. Parce que tu as une période où la clip, il y a pièce contre pièce. Donc, tu as une photo, tu as une photo à Mouninga, tu as une photo à Serre, tu as une photo à Mouninga. Donc, tout le message. Il y a pièce contre pièce, il y a des sapés. Si tu as une photo, il y a des dollars, donc, vraiment. Pièce c'est Zambongo. Pièce. Et après on sommes pièce Zambongo. Donc vraiment année au Torbana 2021 à Tenzamba Sache Loboko. Covid on n'est zoya boy tous à la prida masque ko sukula maboko ka ndenge esenge meli quoi. Donc vraiment na yebi ke ba confinement ezobe boma makamome album bozo zela yango yo Adolphe Dominguez pièce contre pièce. Donc on a calculé ça fait 8 mois de promotion. Beta forme deux fois. Tes papa maman qui petit la tata. Ce qu'on a na photo avec beaucoup dans son lugar. Na rotanata 5 photos, ba on va pona photo ni to kocha vie parce que vie prêtre wana na le lagi ma to na vie bozi. Vie bozi confirmer le bilan. Papa wemba be senga petit na nga ya Adolphe
carré qui t'a comme ça vient là. Donc vraiment il y a Bozine à Pessi Mbote, tout ça là pour la mémoire il y a King Kester, pour la mémoire il y a vu beaucoup, il y a vu Niarkos, il y a ba grand prêtre tout, moni musique et qui n'a rien formé. Pour former si là qui n'a pas, et si là qui n'a pas, bah non le banana monté. Bah ton tonga banda ku yuzo. Té bah zo tonga faut zo tonga zo là. Zo landa po na nité à chaque fois que le bobo yalbi zéro fainéant, il faut que tonga au sala musala. Le bobo yoka, le bobo za masana ngai. Yé mo ga yé bien pas avoir encourager nga tata mama forme zongi. Tina photo, yo yebi tina photo et ça la bien. Léo Mondele na Japon. Tina ba photo c'est le moment pour na boita clip moi ndeni ba tchenga te c'est le moment photo tozo senga bino mbongo te po tozu pe belé na mabanga tozu belé tozo senga mbongo te otinika ba photo o continue venir pour les événements to lo bangi na bana kin bobenga ba yaya na bino ba na partout les États-Unis partout que sera continue nzembo te azad danger te to moni pena ke bana kin ba bengi est-ce que ba photo ezoya déjà na la ça ba photo zo ba photo zo kota na ba sek ba zo tinda vraiment nazane sengo Patrick Amisi to bandeni wa beti bien te non biso to juger bango te biso to zo kwa mbelira clip na biso bamona ke ko parce que boni congolais na poto ba comment être ko négliger na ba Amérique partout photo la ça bango culture na biso ezali musique ko za la respect ko beta forme bana batanga bien bana ba sepela mamunyo se zo leka donc vraiment bon à la dessus très bien un message important il y a introduction na sigolo bon na bandeli boyepo ba tu vas comprendre pena te na nga pena lo baba na Bruxelles Eric Tola l'empereur Omba Lumumba bino nyonso ba Shiro Chamala botina photo na bino botinda ba photo pona boyota to chebiso te nene Eric Tola tinaki déjà Eric Tola na mozwa ki 3 4 5 photos vraiment ba mission pour mettre la forme ah tika biloko wana on va former oh bon mise ta forme na kongo za te apatata ata fe bozo tangi wana ko sakane na forme ah dans le bon minimum le nganga na ba problème na le problème tena mama mise to le basima to le bana le makambo za na nzela toujours le baquet ah papa et alors ba jouer yomba bolo biono ba jidoka ba kokota journaliste abeti pièce na journaliste abeti pièce a rotina photo te mais Dieu so beti pièce ali beta pièce ka tinda beti pièce otindi donc vraiment mutunyo sa zo landa nga ah ngata mutoyo quelle stratégie donc mon enfant na bien ba biloko ba stratégie to kana ona wengi donc et makambo baby o ngai nanyoyo ah vieux chikos bokanga ba photo chikos ngoche bokanga ba photo trésor okoko mutambongo azape na kata pièce oui tu comme ça bon on dirait message de terre ta obula bilamba tout ça non mais ba rumbe zali tala ba rumba lokwa na mbi Eric Boigné ah toi na studio to sala mo biloko mikebi banzemo lokwa Eric Boigné banzemo lokwa José Lipasa mutambongo akufrate makina akupema banzemo lokwa ya barami ya misi ya bakasika sereka poison banzemo lokwa ya Barbara Nadine barumba obenoka mukolango ah yiba banzembo donc sera l'attaquer la mba pembe tant on a tellement les règles toko minga la dit elamba pembe akamati poto atene lamba po mibali batika ko lulaye mais tant on bimi bazo continuer ka ko lulaye akamati makala poussière makala tiena suki na brushing po mibali ba chose etona bazo lingaye kaka donc nzambe barumbe ezali message ezali titre ezali ba peine de mort ezali parce que ngana to za condamné to kufaka mutu moko otikala ti yango ko sala mutu mabete oyebi bokoto na bandako bokoto ngana ka sona osala émission batutu ba se retrouver tata Mobichi permettre toute une petite question pièce contre pièce les albums de Rosella wana mtakoboya ngwazate olobi yango tellement trop biso beto kotika kolando te toi derrière yo total finalité et le on proposer biso ko présenter biso mais tous on a mo kesima oza leader d'opinion boza par un bateau yo mokonza mboka associé ki na makambo tout situation politique dimanche dernier à le 6 mokonza mboka sala ki discours na ye lelo to sa une émission on a parlé makuna ils ont ndongwana tant qu'il d'opinion message d'ani ni ko loba non bon ngana ko zala kaka ndenge to loba ki ba politicien ba politique bazwa peuple le colotage la bagote population en a besoin alia hôpital ezala
makambo nyonso ezala bien mobulu te eloko moko te yango susi na biso biso toza lokola bato oyo totangama mpo tolobelaka peuple alingi makambo ya bien ezala. Donc en bref, le chef a parlé, il faut écouter. On ne peut pas mettre de commentaires, surtout beaucoup de blocs au chef à lobby. Et ça qui discours comme tu ne sais pas. Donc vraiment, si on a une bête à démarche à chef, on s'est capable. On non, Fachi béton. On a pièce. Fachi béton. Moi, qui démarche. On a qui démarche en ma mère. Non, on a bêté le solo. À part pièce contre pesant des masses à mon compte. L'issoni est au béton. On a des masses à l'homme de cynique monde. Le Congolais, tu as comme ça bêté. Fachi. Vraiment, ils ont bien, ils ont vraiment bien. En tout cas, tous à la bien. C'est bien héros dans le Parlement. Point de vue de nous, à moment où tu as les lots. Tu es la politique, tu es la lobby des gens. Alors, c'est la politique. Il y a un lobby. Il faut contre pièce. Il faut jouer. La politique, il y a de la politique dedans. Mais tout le monde il y aura un moment je vais parler. Mais félicitations à Moni, Sam, tu t'as dit de la Ganzimbo. Ah, pour ça, Samir, la paix, c'est pas bien. Samir, qui m'a dit. Ah, m'a dit. Ah, qui benda una. Ah, bendi. Ah, on a foutu. Ah, oui, le m'a dit. Sami, on va t'arrêter là-bas, monsieur. La paix, c'est beauté, la paix, c'est beauté. Je suis content qu'il va chanter mieux sur Congo. Quand on a dit qu'on a l'échec, est-ce que vous avez l'échec? Encore on a une chemise très cinglée. Est-ce que cinglé il y a Gucci? Cinglé il y a Gucci. Non, pantalon à veste. On a dit grâce à raté. On a vu ça. Tata yoka bila manga bivene ko yemba. Yemba na yembi pe faire bêtement beaucoup. Donc il y a ça. Te ba tutu ba yembi bien. Okoma kimande ko roba. Te ba tutu ba yembi bien. Mais ezaki bituma mingongo kuna. Non ba tutu ba yembi. Na ba nuance. Vraiment ba tutu ba yembi bien. Bango nyonso ba yembi très bien. Na ba ninga ba gi libanda ba tini ba voix carré. Jeudi passé tu as une conférence de presse. Yanani. C'est là. Il y a une réponse à you. C'est là que la question est répondre. Conférence de presse, ils ont qui na kati. Mais na collé la paix qui na kati parce que ma mission congolais jusqu'à la preuve du contraire. Après Maïcha, vous êtes incapable de se réveiller. Comment vous vous seul Jean Goubal a joué le candidat pour a associé que nous avons la mais batata bino nyonso surtout bana oke matanga te même pas message mais na makambo eteli mboka bo associer baninga nyonso bazala vous ne voulez pas allez là que na kombo na bino est-ce que mon commentaire a été ici voilà tu vois Ivanda tout ça makambo susu bino ya kana ba deso vraiment ngala imwa mona te. Mais moi je non participe à qui dans le bien pourquoi ngai soko l'idée oui il y a on a le bien ça mission avait je sors tournaï ba benga mutu nyos ngala ko répondre wana te donc non mais question ça ngai réponse biso bon ngala ko répondre ngate na ibina ngama mwana te na yi comment ko banga bonika na yebi makambo wana te po ekoma kaka tata mutalobaka tata mutasala ka boyi ngala lingi na ngate tala ba docho na lati bandeke bazoluka chu ba wasuna ocha makele bandeke siko ba oyemba ndeni ah lungwa wa tata ils allaient quand même moi passer à un moment donné bah mais c'est pourquoi vous s'en allez tirer là moi quand il n'est pas pendant que non tout le monde non na lobby tous en akata union sacrée biso ba mise nyonso tous à place moko botaka ba kombo ba du caras pas tout le temps sur la journée je me permets quand non na boité non mais moi c'est sango ngala za kuna te tali ngaite nga problème na ngezali ke pourquoi soki boya minga faut tout na mabat tout na makambo bato na yoka non na ça mission ko bokela ngai jamais botu na kotindelo balien na tunaka toujours bato mususu soki makambo na bezali nga na za porte parole à motute botu na nga mama motute atuna ko makambo pa Changobal ozotala ke mission ngote mais dans le bien papa bazo c'est la pièce contre pièce mais ba question pe nga il faut répondre quand même na il pièce contre pièce bon ça va yo lo baka singa na zo yo ka et yo ne faut répondre ba question so ça na petit démarche
Démarche était là qui déjà au monde. Ah, d'accord. Alors, pourquoi? Oui, mais démarche. Ah, non. Le va tout 4 ans, pardon. Fatu béton. Ah, tu pourras la mystique. Tu pourras la. Azola, tabasir mesi. Non. Kosangana, pourquoi beaucoup kosangana tête à ta mouche? Mais na bien, ceux qui foufou dans mon quai. Batia bilo boya olia. Yo le bio se tourne là, ça. Tout ça la biso ka famille. Fufu alamba onga na nzungu ndena lobaka na bino maramunyo so to sara na mokili e futa mara awa biso ba artiste mise tozali ba artiste ya Congo toza bomoko c'est tout pourquoi ka foka ko lobo asala ki boya asala ki mais il se plaît là où il est ndala za kuna te moni ma msupe na viso ba komi na bango na moi tempo botika tempo ezala bolinga ka teke ya ngomna loba ke no bokantse bozo mbongo me bokutana ki na ngope bozo na mino lokote oui bongo ya ngomna mama mbongo biso ke no bunda pour la peuple pour la population biso ke mama mbongo te na Congo muta mbongo azate yo yebi yango te akasi to débrouiller biso tout moi kwa nge mona ni bana bali moi nzombo mona ni bokaboli c'est ça bon c'est da clip nzembo. Ouais. Il y a une union sacrée. Yo mo monati. Yo mo mamboka faut lembisa. Te mboka faut comprendre que ça perd azali. Ba docteur bazali, ba électricien bazali, ba sapeur bazali. C'est ça quoi. Vraiment ngai vraiment nazo batté na salle affiche. Obi affiche venir koti total affiche to bité. Nazo batté na pour na photo ni tout ça l'affiche. C'était mal. Quand yo pour là quoi. Donc combien de photos? Bah 800. Bah non, bah il y a un album là. Surprise. Il faut devoir la rabisso pour monter. Bah robenge pelo balongo la voix na yo. Mboko yo. Ndala moni makambo. Te mako mako mingi te na boite. Nazaka boite. Kasi bino lo be ngala zo lo bato yo na ngala nga suko lo bato. Ponga so na bika po mo pepe. Ngeke zongi na musique. Oh. Ya on a lo baki na lo ba souté na beta ka maso na ngai. Je parle que de moi. Bino le ngala beta maso la ba ba beta ka maso na ngate. Pourtant to kana na douche biso no soza mibali. Yo za kana dollar ngape na dollar ya ka couleur moko. Ya rouge ya kate, ya jaune za la kate. Yo za kana franc congolais biso do na franc congolais. Yo za na ba nzembo ne belé ngape na mwa ba nzembo na nga. Yo za na ba kimono ngala na ba forme. Ah, moi sikoyo. Donc on entend les logos là. Ami intime la musique, na musique congolaise. Il y a Adolphe Dominguez za rappelle nani. Ami. Quand je parle d'amis intime, ça dit muto partager pe na moi makambo de la musique. Tu sais, naza na ba miebele. Pour ne pas citer, yo na moté moyebi aminanga. Oyebi ba minanga, tokata kaka naza na ba minanga belo ba tutu ba yebi. Pour so na citer ka ko ba to yebaki. Vraiment ba mami yo ali na Londres na pesi bino mbote. Jo Luemba, sero ya mikoyo vraiment be mission de pesa kitoko. Do na pesi bino so mbote. Bilanga de casque de kwenda. Ndenge to sole ka to sa msala. Aujourd'hui, on a mon point. Oui, mon chaîne. Tout ça, les gars. Code yo petit na photo. On son ma pièce. Pose à la pièce déjà. Tina photo alibola. Dijon ba ta pièce. Ba tina ba photo. Papi mon chaîne, ba fossette. Tina photo. Donc on a émission za somme. Mais Adolphe Dominguez, aux années que nous comme malamu, il a fallu quand même au salanze moko, au album moko justement pour na moi histoire ba wenge wana. Est-ce na politique to retrouver maintenant bon. Donc na émission ils rendre hommage na ba chanteur ba yembi na album yo. Na toute une question pour na baba na. Hommage ezali. Oyoka. Donc c'était mal na émission. Mais tu as promotion de l'album non, na solo non, omoni ya on a émission. Yo wike ba masa msusu bat misusu ba anga oyemba ona oya lobby na oya lobby na oya ba bega yo no chamu tu wana poa so yo no tesani ofena ba tu kaka ya mokili so yo tesani ngana kufi ta na beta ki muna yo mto yemba ta na yemba ki ngani yo mto yemba ta to yemba tango to yemba ki ba Rocco Martini yo zalaki ta oboyo fandi ba bazo zelandi ngana yemba na ba invité nango ba yembi. Donc pas trop de commentaires, bah c'est le tata, bon c'est là. Baridi Lumbe, bon c'est là. Le roi Manitou, t'es roi Zara, roi Manitou, maman Narumba. Au premier temps, il y a un anniversaire, il y a Blaise Boula. Bravo d'abord, félicitations. On a qui manda chat dans le podium, on a qui Sam Chintou, on a qui Bozaki Moebele. Mais je me sens question. La bête qui m'a bien informé.
Mais c'est le bout paya qui est. Si elle a masala, yo mo ba tata forme. Vraiment la pesi va masa tumbote. Pesi bino bena mbote belé, c'était vraiment la fête était totale. Banane ba ki. Pour vous allez ba. Ouais. Amona ka sam chitu na manda chante. Na yo. Blaise Azalaki. Blaise bula mukolo makambo ti to tangeta. Bouba Azalaki. Sermbila Bel Azalaki. Na ba saper bon bazalaki wala. Na jomo pa utaki France. OK. Ayemba ki pe. C'était vraiment bien, c'était bien. Net il est 11 euros. Au moins que pesi mo qu'il raison tata yo mto baki bana wenge to ba ko ya ba yakite. Wapi. Na anniversaire à Blaise Boula parce que yo bengi saki na lo baki non batu misusu ba na Paris ba misusu na Bruxelles baki ba o bazalaki ya mais il sali ki ba de tout bazalaki te est-ce que bozo ba kambo tikela ba leki héritage ya malamu mingi te te biso ke ba faire rigola ba juste ba héritier Watanabe ba ka bosser Boulembi ba leki ba ye après bien na wenyango ozomona ki même bango pe c'est difficile parce que ini compte tenu à comporter bien bo affichaki non comportement ni ba il y a une division. Non, ba musicien baza lokola ba maçon te beaucoup tali bo tonganda côté. Musicien za na programme na ye. Emso ko benge boza mboka moko. Oko benge boza na mboka, boko benge za na mboka. Musicien za maçon te, musicien za artiste. Artiste za na ba programme na ye. Ya lokola vendredi. Lekilanga on a même na mikili spino là j'attends. Ah spino là j'attends. Azali a robeta na chetemba. Abi papa il faut ça là boina vraiment spino. Toya Toya parce que tant au bengi singa. OK. Mais bonga mais au fimbo rozo. Il y a aussi poto hein. Ah. Fimbo rozoa jouwana au lapa. Mais tozala wana spino je t'encourage. Il est bien bisomo Toya. Déjà les aux artistes. C'est déjà grand quoi, tu sais comment le faire. Nous reconnaître quand même que boti héritage à malamu mingete. Toti héritage à malamu. Na sens les losozomo na artiste, les artistes artiste respect pour la biso bana oui. Non mais unité. Non, unité. Nous sommes artiste ça le rôle international footballeur. À cause de la bête na Chelsea. Ba bengisi une équipe nationale ou bien ça moto ya Gabon. À qui Gabon? Les tableaux on peut na bino na uke kuna beaucoup tête. On a artiste congolais zolobela. Parce que hier tout le monde basanganaga. Il y a bien un moment spécial là apparemment. Mais biso Côte d'Ivoire, on a ils sont toujours unis. Tous unis. Unisson et ça que boyembi place moko. Quand vous vous appelez déjà, c'est déjà bien. Beaucoup de restaurant, tout bien na casa. Il y a un papa Cherika, c'est tout le Blaise Boula. Non mais après na rappel na fait bosite. Ah mon wenge. Ah fina biso. Yo linga ezaka wenge ka place. Wenge ezali clan. Mais toza place moko, to boti bana place moko, bana bakoli, bana ko mosala, ba misusu basali ba mariage. Donc toza famille. Toza famille. Bajo qui onge balinga mama boye tata zoloba. Oui, on le barra très bien. Alors barra bien pour l'ensemble. Il y a les qui n'ont fait rigolo moi yondene. Il y a au moins une initiative moi au Sangisa. La petite Franck Tombote Mkoja Ville Saint-Georges, Villeneuve Saint-Georges. Ulubi les canisi les qui n'ont fait rigolo. Bah toi bête pour la génération na na maison mère, Alinkamba ça l'album Moko pour et ça la bien. Et puis bah maninga baza partant. Il y a que grand frère na il au moins les canisi ondene. Non mais yo reprendre nganga Hervé Nazagi na yebisinga ngote. Soka ça le bon initiative Nazaki rasolaki na Jani na la PC accord papi kako la PC accord en tout cas baninga nyonso presque c'est bien ezali baza il faut faire la bonne musique approcher d'exemple alors basalaka eloko pour la sentiment papa Hervé a Monique eza aidé moi bien eza aidé bravo pour naie nazalaki na yebisinga te soka za projet moko ya venir eza bien c'est bon. Mais ce qui pas osé la pièce contre pièce. C'est intéressant au coach Nzembo parce que abeta pena yo na maison. T'es là ce sont le basis va solo le mam na bango. Non, c'est littéralement bakangité. Bon, je sais pas. Comme tazo na Nzembo lié na mbongo muto yembela mais azora Nzembo ache. Donc ça il a bien. Donc il pas osé la pièce abagi fi baruma no ananga bilé. Papa Yogo là. Ah c'est ça. Alors les lots actualité ils allaient makasi ils ont un artiste ah on est au Kangami na musala bilo musuzo yibana ote. Par exemple awale qui n'ont hérité watana bazo album le 18 décembre donc dans quelques jours. Bassa Noki. Coïncidence pena fali pour album moi. Bassa Noki. Mais ozumuna onde nini. Bassa la Noki bima batba yoka batsepela. Pour ceux qui comme pièce contre pièce ali. Yogo ndefozela faut bomba. Nani azela.
poste la barmi balé voilà tala boni bino moko bozo pour musique ya elle rozo bana tabule zela ba mona na liboma na ebisi OK félicitations na baleki langa la bonne musique yango wana wata azobimisa bravo fali azobimisa bravo ya on a ba profiter ba sala eza bonne musique ngana kana souci ki osali nzembo esali même 5 ans baza koyoka ngo etikali c'est ça mon voyage etikala kaka voyage te ba Irène ba Mouna c'est bien vraiment bravo na bango ba artiste on attend vos œuvres quoi on attend impatiemment bah on va oser la bayoka pièce contre pièce contre pièce ouais ça net par exemple tu vas ben ici Coco Madera na Londres ben ici kulutu na ready misi na mi ange mi démon initiative kitoko yango batalo ba bino ba kulutu boyemba bola kisa kinzela musique yango toujours indisponible toujours bon moi biso pe ba boulot le gitro mais ça il a bien donc il a mis ce boulot là terre non dans le MC salari qui ba ilo kanto azala qui dispo ça tala ba œuvre type one Rémi azala ba œuvre ba orphelin bazaki ba étoile ah non mais c'est redit ba t'en respecter bangwana à cause de la fin ni na yeboye ba œuvre nezoloba na place na ye obisu mona ki kolora mutu moko boye ki kope moko boye na koto no tata to discuter to kota na boîte to fa ba tout ba moni biso to fandi ngana na maître Katux obi ki na fandi banda to sel ba ine ndita ozoka ba chenze mwa ready ba chenze mwa tata nzembo ni bachaki ayo elekelinga bolingwa sila kite yo okei epa okei oyebisinga te otikise manyata yango nga nalandi na suki o pembeni ya ebale na faninga bia biloko obiki na faninga bia biloko yali biloko ezali esalanga wana na mama na stress oh on faut coincer au terrain bien ce que on dit manga ça coûte mikate yaki na la salle boulot donc vraiment batuluka baba ilo kanto faut ndima bango c'est vrai ata biso baninga na bango ndima bisote mais na ndima ko pe tata ndima kama muketi mais to ba finga nganga ne sala nga passe ni sala nga passe ba to finga siko finga nga na nini yango ngala mona nzambe ngala mona nzambe na sala mama na accident tato ka biso tuna wengi tuna ba master oh ngale na kufa kala lo ngala mona nzambe siko yo expliquer nga nini oh etenya terrain forme car voyage ngala banoke na 68 donc na mona bana tina moko tia ozana ba conflit ba nini et ya biloko pamba la vie ezali kobanga nzambe kobanga muninga kozala respect c'est tout tata solo to bito zong sanano ida maisha to ponata nyoka longo to ponata vie bozilo ko nzamba zo batela biso bango mikolo bazebele ba kofiro mide et autres moi ida maisha lelo est-ce que vous avez possible simba le sondenge simba à l'époque non et ça idée moko bien moi na lo barango toujours que il faut tozala ndenge misapeza tozala ini parce que nyo se kokanité misapinyo se kokanité muto vivre la vie na ye mais moi bolingo ezala po loboko na loboko ba ne moto pe na ba ne mote musupa roya aye na poisonnement pour simba te photos linga to éviter ba biloko wana tala lelo ba anniversaire ba vie taboulé les kia et ça li ba plaisir na fani benana ki biloko avenga bi non vers un danger puis wana ki danger muta sala plus de 3000 chansons muta ningwa il y a non ça la semaine moko denzembo semaine musoka boaki 3 donc vraiment bato ngo bangwana donc vraiment ngai nanga toujours tozala mutona azo charge ko yini eza nyoka longo kakati nyoka longo yaza mkoloti ba vie vers qui se bazali ba papa bombenga tala pe âge moni mulfo donc vraiment et aux initiative moko bien Congo mabe nango bato balingaka balobelaka bango OK yoka po yo ba papa wemba tango bazalaka tango biso to bimi ba encourager biso
bana wenge baveugle po balobenga biso baveugle bino bato maneti bato maneti tanga lo bana ya manga bele na musique na ina maneti na ina wenge bongo wenge ba no ninga manga na yo tata batu na ngai te ngala betaka masolo ya biso ya wenge ngala betaka masolo batu te azobenga biso baveugle so na yebisa yo au roi de Gaulle Francine apesi mbote pa azali Nico Nzika Nico na Belgique Nzimak Nico Nzimak yo yebi Anaconda yo yebi nekto sololi Josi Yogo yo yebi mais lelo soko moni leki moko abimi bokomi jaloux na ye elongo comme ça nga nga ça na bango so bien tant na lo bago obimise ça ka façon d'encourager ba petit cadre ya minanga musique ya musique ya mutema bete non ngala kutani na nani je to que ça la nzembo bina filé moi na nga bina filé tu sais ngala yeba ki était OK na yeba ki était na ko yeba ye jour na gelanga émission ya nani ya mutulanga na bosani ba présenter ngai Isaac Mai ba présenter ngai bina filé na kamanga bina filé nani papa mais lelo so muto kwa ngana komi jaloux ya bina filé ba domanga na zandoki pour les qui ont ça là musana happy o lelo ado biso ngai personnellement na kozala jamais jaloux na muto bato biso to kutaki avande bazaka ba jaloux OK natangi comme mutu te so amoni comme tabani ko mais je tanga na sali to nyato tout le monde était contre moi pour y a meilleur orchestre ya banda 3 ans mais ba menace nga même de mort il paraît pe tata mon biche ko c'est la base il paraît yo moko pe succès les gars makasi oyo kana kité alors et aujourd'hui biso ko li na succès ngal ta na ki mona mkena ki président o président quartier bazo yembanga ado yo ne ado kende liboso bon mutane wana oza jaloux succès bana kala yango na zo biso ke ngana bana même na école na collège Boboto ngana ki gardien le respect na ba chief mukonza mboka akapina tuna poko tuna etaka prêtre ngaka gardien tuna ba tutanga na ba ba jili mamboni ba papi mwenda kila na ina succès donc na succès za ya kobotama ya ko forcer te naturellement ezaki déranger ki mitema bato et déranger makasi tina ba bralima ko ba kina ko loba ba bra ko tout ça lo ozomona première sortie na imika ba kufa plein ya ko sakana te ozomona ke ngai na souffrir trop na simba kisi na tunia na yebi kutu nganga te na yebisaka nganga so ngana ya pa na yo boma ngai na yebi nganga te na yebi lokote babo simba biloko bale jamais ngana na me biloko bale Congo de Zoana vraiment bozala tranquille album na bino JP Loboko te na pesa ba venanga JP Loboko JC Mosaka l'ambiance port de Paris bango benge muninga malamu JC Mosaka Kipwanza yo yebi Freddy Matete bozala tranquille bor na bino di ngezabara baove tout ces likambo na poto kota la question mususu likambo yo lobaki ya bakulutu balengite baleki babima bakulutu misusu wana oninga baleki babima te mengai ngo ba tufaka tona panzana basala tu baboma tona pe bekufa na wote ti leleza to komoke le so ba 24 à 23 ans OK c'est ali ba petit bazali ba peut basala album na bango libération donc vraiment ma maison qui est bien Shadrach Mukende bozala tempo na dans chéri mon fils là on va venir toujours ta ma Covid il faut que les États-Unis déjà oyebi makambo nezo bo makambo mais nazo ki ni Goma Bukavu yona yo moko tona okasi na ba petit to kepe ba tournage ba clip kuna ba sero ya bien ba to ya bien ba ngaka kota clip to kuta na kuna osona zongi mbona ke Panama na kepe sa mo disque na bango na bina bango mais producteur album oye bakaka mais ya culpa disque na bino yango ba fiche na bino yango donc on est là na mystique ya fourmi oza na besoin libanga na tiki numéro à 2 jours mais tata mon bitch numéro on est ali plus 243 OK oh bah tu n'as pas photo 81 19 59 527 plus 243 81 19 59
5 9 7. Donc 081 19 59 527. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Tout le monde qui toujours qui donc tina ba photo na WhatsApp, bino balingaka forme bêta. Tout ça on a clip il y a pièce contre pièce. C'est Moussaka, monsieur le président. Ah, monsieur le président, c'est Moussaka. Moussaka ko sala biso bien ba ya wili mosheni pe tinda ko bossa na Djongo nda yimene. Atinda avantageuse tinda et puis sport au sol monsieur le président. Et na Alain Tinda. Maman présidente il y a FIFA Antonio. Tinda photo mère on a besoin photo na opezala. Ah, danger zali. Mais le loco mamba ba streaming tata Mobichi. Il faut un single d'or, il faut disque d'or, il faut nominer na Frima Award, na MTV, c'est bien. C'est bien. Zalak musique nangai na sali urbaine pezali. Zala calme. Na sali nyoso bolingi na sali. I need you. I love you, nakupenda tekelo miamo, ngana limimbolo kongani, ate. Tata Mobichi. Ozo Walton. Yeah. Le petit world music, musique urbaine. Musique internationale. Urbaine. Dieu fouetté. I love you. Voilà, je sais. I need you. Nakupenda tekelo miamo. Ce qu'on a sali fitting na batu. Ah, bon, boye baka. Parce que luka ba Davido, parce que luka ba banani. Parce que luka ba banani. Ba petit wana tanga na bita ba Olympia ba Bercy ba wala na biso na tebe. Otanga ba bilo. Mais l'époque na bango. Yango na lobi na yote. Maradona kufia. Nani ba kundi ngo kwa Maradona. Yo azo le long de football la kufa kundi bon. Tika biloko wana. Ba tsenga na podium moko webika o satira kimi. Nani wa. Ayakawa masanga bengisa ba 2-3 fois ya kobeta yo bien ngote yo bon musique ya lo wane ba lobino wa yo siko ngo lobio no ser mami zo nete bino za époque na bino mais mami azaka mami yo kobeta no ba 20 millions de vies au ba tourner mais 12 heures mami il est là tout le monde ba zolanda c'est simple ya lo wanga Dove Dominguez donc yo les bousculoté no photo beta mo to tenga mesa marumba muke na ebiso ko ngwa muke etali yote na lobina yo rumba ezali na ya kotenga mesa wana pezali oyoka na pesi ba neve na ngambote ba melulu nyoso ba lulu na ngai ba mes amours bino nyoso na pesi bino mbote ba master tout baza partout na monde ti na Vietnam héritier Mansak et maman Kassi Vinchaba aso minzem l'album non yo moni pièce zo konta pièce contre pièce zo konta héritier Mankas na pesi mbote na Vietnam Kassi afin na Vietnam la personne numéro 1. Il y a José Moulumba, le Bogart de Birmingham. Merci pour tout. Ah, l'être qu'on a à Birmingham. Et bien, Vivian Bonzeka, restaurant qui tourne à Manchester. Beaucoup de Rolia, on n'est pas Vivian Bonzeka. Très bien, merci aussi à celui qu'on appelle Manu Sakombi, 20 ans de métier. Enregistré en Zambie. Lemba na Lemba, moi on a fait un avis sur la collègue en Zambie. Au-delà de la fierté frérot, merci aussi à Alain Dinamo, l'homme se pose agréable, mais aussi merci Co, la seule et l'unique première dame de Lausanne, Moté ma fille Nabsoko Belisha, ma parent Harry John Di Loua, il n'en fait pas comme les autres, les chapines de plein de grâce, je pense également à toi, puis à Djongo Ndaïmeni, la terre avantageuse, il y a Willy Moucheni, Biezo, la London City London, merci pour tout, et pourquoi pas penser aussi à celui qu'on appelle bien sûr Guilhem Aindo le mannequin moto bazozela. Il est parti de la photo. À Satindi. Ah, Tindi déjà. Guilhem Aindo. Tu auras des cadeaux. Oh. Tu auras des cadeaux Maïndo. Très bien. Dadi Mafungu Fungule, merci pour le soutien. Donc aussi. vraiment la force à l'Italie. Donc ceux qui ont insisté la force à l'Italie. Jansi Mayasi à Tika. De beaucoup de volets featuring, beaucoup de volets. Vous avez combien de titres alors? Ils ont 16. Ils ont bien été d'accord. Ils ont bien. Parce que ça a mélangé. Mbunda Pezali. Maman. Souka. Nga mosko na zo boaka. Oh. Maman na ngai. Oboki krine. Zelo koyoka. Boki. Bila msaka bilu ko samwa bive. Ya ta. Faut le mettre bilu wana betelo mo générique. Na boye ko mote simbi pote. Bato basi ba ye to yeme koki. Oya boya fanda. Oh. Akas. Yo beng banane ba été. Yo linga on a bisa. Na benga misa mi se mo fala uta bo maya ina été.
Alors nous sommes presque à la fin avec Tata Beach. Tout ce qu'on peut travailler. Eric Mandala, Badoutou, on a fait Mbote. Vraiment, on est ensemble. Rami Amissi, les patrons des patrons. Mbota trop. Non, c'est la rare. Veilleux Yébine de Solaki. Ah. Alors, Dengozo Monela, Togozo album Monaka. En tout cas, on a constaté que bonne surprise à Fourmi. Bonne année pour ce pays là. Oh, Keba. mais Kalaté. On faisait un balai qui ne va pas qu'à pour Bango Bazam. Naebisi yo babouaka na bango nyonso babouaka. Mututu bouaka. Mais ça va kaka popolipo. Bozongi nani. Mais tu sais, moi single, moi avant un album, mais il y a tout. Zela. Ah papa. Mais faut moi le moins non ça. Eza biloko interne. Eza biloko interne. Toujours la mango. Posa la presse te po muninga bimisité. Yeka, yekola, tala, vivre. Tant aux autres vivre aux monde à Makambo. Le talibéraire. Brique ou avait été en bienté. Ah bah matin qui tord le bienté. Ah bah zé le lekaki. Allez, on frappe. Oh. Très bien, nous sommes presque à la fin avec Tata Beach, bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. La bête démarche. Alors, dernier message à la fanatique. Donc, message de ça, que Oyotu a sapé. Vraiment, partout, pas Bozali, Bozola, Nangana, Irlande, partout, Mboka, Nyoso, Bozali, au Kangi photo, au Tini photo, Nayo, au Lati Kitoko, au Tini WhatsApp. Na plus 00243 81 19 59 527 81 19 59 527 numéro idéal vidéo tekara photo beti forme parce que tu avec votre permission tu on a clip ya basaper parce qu'il y a pas moyen de ça la clip na basaper il y a pour un coronavirus il faut éviter la distanciation tout ça donc vraiment la PC présent lycée Mwangela Mbote degré Fumila c'est laissé le Kamba on a PC bangonyo Sumbote vraiment tous arabes moko balé mazatomo Debs de Moukalinga mon ami donc vraiment trésor au coco toujours sans oublier Patrick Bologna. Ah non, Patrick Bologna. Non. Bologna Batika. Émission pour tout ça là. Et puis na Bosanité Passia Moussaga. OK. Passia Moussaga na makasi na ye. Tout ce qui nous sala ba tourner ba nini. Na embele suka na rumba. Oh tout ce qui ne goma na Bukavu. Ah d'accord, il me permet ça. Passia Moussaga vraiment mutoto wa mama soit béni, soit élevé. Bonne année à toi. Ba Noël qui toko passer à te na zozonga to sala ka insebe papa na zongi pour fona gene beta mikili nanga no tuna ba magasin simalanga na malongo yawa na okino tuna mindele na olika partout simalanga ya kindene simalanga mais le comme ça sombi faut filmer te ngaza kuna te ngana ke tuna ka simalanga nana yo somba après na bano bimsabino ba pe mo bilo tozu ya esili. Question fait tout non quand même parce que monsieur président n'a attaqué ngo de cambo mo na kombo na yo non laisser ça c'est ba bien laisser à désirer ya bilo lukuta na ima mwana te na za kona te c'est ça qui m'a passé te za mama lukuta na ima mwana te merci beaucoup bonne année na bino nyosu bonne année Kelvis Koina Kelvis Koi vraiment nazo comprendre na Nairobi nazo comprendre te Kelvis Koi yo yebi mon frère vivons nous aimons-nous vivants. Il vous a bien. Aimons-nous vivants. Na pesi ba mbote kuna na Kenya. Donc vraiment Johnny Lopez a bossé à la raté. Ba bien fait n'est jamais oublié. Johnny Lopez na Tokyo kuna na bossanité de Tokyo na Dubaï. De Tokyo. Des fois Mandala. Merci et puis na bossanité Koudé Mampaka. Un grand Jésus na pesi ba mbote. Voilà, merci beaucoup. Toujours na Kenya nous pensons à Don Pablo. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Tata Beach était
bien sûr notre invité d'aujourd'hui, c'est la fin. Vous avez invité, vous avez au thème tout ça qui n'a des annonces. C'était là. Voilà, il est parti. C'est Tata Beach. Adolphe Dominguez, nous sommes à la fin. Don Pablo, maman Bona Kinshasa, merci beaucoup pour notre soutien, pour notre activité. Nous avons ça vrai bien. Maël Sadi qui était là au four et au moulin, à la prise de vue et à la réalisation de cette émission. Nous présentons nos voeux le meilleur à tous nos abonnés et à tous ceux-là qui nous ont suivis à travers le monde. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. C'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse Le Double Mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende.